bandeko nzambe na lola nzambe naimba mwanze mumugale limbisanga pardon yoko mungu pe bien te boye yemba kaka na sengi yo ndeko na ngai nzambe yosungaka Afrika Congo pesa bato moindongu ya nayo etetelo mwaka na bombu ya Kabila na Tshisekedi na Marke Kabundi na Kamere na pe oyo nani Sadari na bombu mobikisi Kristo Yesu mobikisi Kristo Yesu awana Kongo okangola olongola biso na bombu ya Barwanda Burundi Uganda na batuti na bainteramwe nzambe na lolo tiki biso boy. Moi j'ai fait le débat avec les musulmans à part Coutinho c'est moi John Gefa na Glaxo journal le meilleur défenseur de la christianisme en Afrique mobile et ça ndako nanga na dans la commune depuis Arabie Saoudite ezawa na kopesa bino ndanga Gefa na kati naza mutu lelo te nzambe prépare pour na bitumba oyo ozona nanga à part Coutinho Ferland c'est moi Coutinho a passé Kembe a posé le courant c'est moi qui on a bunda bitumba na kati ya CTV na canal King na ba musulman ba grand imam ba oti mec ko sa diction contre ngai na ba chrétien na kati ya mboko hein lelo ba chrétien to ndima ba pasteur ngo ba ko na pelengendu ba ko na poloso ba du molima ngoto bobo ba ko na ikeke tele pe ba ko na libongo e koti ba du su molimo ya oto benga kango su nini frondondo ba lati yango so biso ba na nzambe to suka wapi ale tolo ba te ba ko to singa kingo te Kenya zawa na te nani krafrene comme nini ando keke saka kakinga bunga bla kanya ndele kale bu pona Yesu okay pona Yesu na kokufa tu travailles tellement joli match tellement ya biso comme escroquerie yo ko ndimina bango pona ni ale ale non comme na mive na bango yo ko ndimina bango to ko ndimina bango na ndimela bango te c'est des voleurs c'est des voleurs osomona Bible les observations nini ne servent pas Christ leur propre ventre par les paroles douces flatteuses. Maman, alléluia. Nous avons l'action de mes potes. Bandoki. Yo pena sango bango ka poto. Nzamba la kisingai, mobali mo ka mbongo zona. Oh. So mama mo bana fianso tambanda ka sote na vina ngai. Alinga mobali poto. Mobali poto yele santale. Yonde kundo. Polo lolo. Pese loko zeloko. Mawa. Yo zo ko pasteur moko. Akoti ya 7e une église moko me azote ya kaka. 7e makembese abeti makembese no le dovo makembese na make e bato ba fanatisme ba za Hollywood no makembese ça na nzambe 7e moko do bandimina ye na kati église ya pas de protocole bandimina tous les protocoles protocole tu vas à permettre ba pasteur basi na bango e ba wera na soka boy maman ban abala ba mutu pa vivre na bango yo kangai ngana za ngombe kombo na ngai Ngefa asa moto John moto duwa congolais makila la ninga oki komona ezate John Rukarida Robert na papa pardon on te ozola nanga yo ka parler en langue dans la Bible nous sommes Corinthiens parler en langue c'est pas mauvais mais si quelqu'un parle en langue il y a un interprète directement. Okay. Directement, il y a un interprète. Parce que Dieu est d'esprit. C'est lui qui est le chef de tous les esprits. Quand quelque part, monogramme, Rondo Rakashira Kababa, Rikashika, Kaka Monokona Moko. Motopazo Bangain Zambe, directement. C'est sa confusion. Mais, ceux qui montent dans la langue, il n'y a pas d'interprète. Hein? Ils allaient faux. Yoka Monokona. Ngai n'a pas saturé dans la Nzambe Monokosambuka. Na Lingala. Tata Nzambe. Nazota la moto Azobel. Bikisaye. Yoko sunga ete sala mira 4 na yoka na kingomba tata njako moto yo adina yoko moyeleta mo pa male ayele bato ba jebe wende so moto
C'est différent. Qui est plus grave encore? Bah, comme ça va, tu n'as parlé en langue. Bah, tu sais, mon soeur, comme on a parlé en langue. Rondoraka, Shirababa, Irakaraka, Rokorika, Karokoroka, église de réveil, ils ont qu'un amour pour tout, ils ont qu'un de wapi. Ils ont qu'un de wapi. Il faut Jacques chapitre 6, verset 1. Jacques Azoloba, Nasengi Nabino, il n'y a pas beaucoup de prédicateurs parce que nous serons sévèrement jugés devant Dieu. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga vie Toyebi qui accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et Alain Dele TV. Culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de vérité et réalité dans vos maisons, dans de métros certainement. Il y a aussi ceux-là qui nous suivent à partir de la cuisine. Nous vous disons clin d'œil spécial. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci infiniment au sponsor officiel de Nouvelle Tendance Télévision qui n'est autre qu'Yadjani Sitantongan Poutubanga Mituri depuis Suisse-Irlande. Un homme réglo, bon et honnête. Merci infiniment. Nous avons également pas mal de partenaires qui sont toujours derrière Nouvelle Tendance Télévision afin que Nouvelle Tendance Télévision puisse aller de l'avant. Merci à Taboufa Top Modèle, véritablement femme d'affaires, Chouchou Natati, la merci. Maloris la Congolaise Malolo, merci infiniment. JL Lukombo de Genève, merci. Claudine Bossaou de Genève, merci également. Merci également à tous ceux qui sont connectés en ce net moment. Alors, merci à Julio Mutoto qui nous assiste, Tatiana Osango également, Judith Ndombasi, clin d'œil spécial à Lidor Luyeye, Jordan Panz, sans oublier et Gédéon. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous allons encore recevoir notre invité du jour. Il s'agit de l'homme de Dieu et mon colonel actuellement. Alors quelqu'un qui parle bien, j'aime sa franchise, j'aime sa façon de communiquer, un homme aussi de vérité. Merci, nous avons le prophète John Ngefa qui est notre invité. Toucher plusieurs points d'actualité et aussi c'est-à-dire au PC, prophète Ngefa, bonjour. Bonjour, DG Nzambia Pambolayo. Amen. Ndengi okombi lelo awa. Lende la boui internet et belé ma chaîne. Ngaku na chaîne l'autre dit émission que ne pas aller lende la pour aller que nango internet et belé ba site okangama pe bandi pe okangama parce que mosala malamu et botaka malamu. Yango batapota yi pesa loko zelo. Alende loko, il faut poser pe loko. Pour la pambola, mais to bana lo samote. Alors voilà. Tata na lola to pambolio nangunga oyo sangisi biso tike tokoloba yo te pai na yo mboli musanta kamba biso na komone Masia. Amen. Lelo lo sama mukuse. Lelo lo sama mukuse benengeni na bibi inspiration za te to. Inspiration te na basi mo mukuse parce que ba voyage mo mokonja mboko yo sala biso mo sone ebele parce que mokonja fanda tika ba voyage ebele bolé za na tina te. Oh, ati ba voyage ebele. Ça la tina te ba voyage. Oui, bi voyage mo chef de deux 2 500 000 $. Voyage mo mais salendele. Hein? 2 500 000 $. Banda dû investir dans la c'est 25 voyages fois 2 500 000 $. Merci beaucoup. Alors je crois quand même nous fermons cette parenthèse, on va reprendre. Mesdames, messieurs, apprêtez-vous parce que nous allons décoller puisque notre invité, je sais comment est-ce qu'il communique. Nous avons pas mal d'actualités, comme je vous avais dit. Nous disons clin d'œil spécial également au vieux sage Joli Mwamba depuis Paris qui est connecté en ce net moment. Il y a également Eugène Banangissa de Paris, jeune millionnaire. Donc c'est lui qui a toujours soutenu l'association Erogal. Bana Selemba, Onabumbu, Bandekoni surtout, Bozala Simanabiso, Tolobi. Merci sans oublier mon vieux Clara de Bruxelles.
Ah, makambo ezali. Alors, avant tout kotana na makambo ya Itali mboka, tout kotana na domaine na bino, na côté mabele na bino. Homme de Dieu Ngwefa tomoni moto epeli na AMCC, Association de musiciens chrétiens. Oba ko déclarer départ ya ndeko na biso papa Patrice balobi des mandats de Koki nini na linga kota glissement lisusu na kati ya makamba bonzambe. Comment la musicien chrétien est comme sous na cesse ko nongwa na boy. Oki koloba nini autant que mosali na Nzambe. Bon, tu repères ça, bon tata bato mibale. Pas de problème. Na pesi na waya mbombote. Kola pambola ye, commander so na odombongo. Nzambe apambola bango, te pesi mbote na maman Nikis, mère de la nation. Service traiteur et puis na décorateur na mboka nat na France ye penza biloko wana terrible Suisse France soki congolais wanto soutenir. Na ko pesa lisusu mbote na ngai munene na kati Eric Lele. Boss ya 20e siècle. Olekisa Eric. Obaisi olekisi balingaka Eric balingaka mboka ndengo lingaka te. Nati ngala voter président Eric le ekola pambola ye. Espérons qu'il va postuler. Bah oui. Na pesi mbote na ngali susu ya munene na premier partenaire na ngai Mami Bolumbu Bomolo na Anverse yende Mwelon. Béton te moellon oya boya sa mokili na ye ma bisite moite à côté et puis na repère c'est juste mbote poto bande ya suka na auto bengi millionnaire milliardaire mwana ekanga ngenge pilipili bende mambenga auto otseku tu roi Sokoko oui akomi roi Sokoko Laura Sokoko to bengi 6600 volts Gaiso la Ntula Nina Bengai. Alors moi tu as na Yesu na ba otu balinga ko lendele nanga. Vraiment, merci beaucoup. Bon d'accord, question yo tuninga ibo. Omoni ba pouvoir chrétien no yo toujours tiara bato, ce sont les égoïstes. Omoni na protestant après 5 ans soke koki mosusa koti. Catholique pendenge moko. So qu'il a ma ministère chrétien bakomi ko tombuka boye ko nyamu pembeni parce que MCC autant pour la normalité. Parce que les lois ezanini l'envie bazwa bakoma non. So qui mande zali so si batia mosusu. Est-ce que moto ali oya bana MCC banana moto sala malamu ko le frère Patrice? Je ne crois pas. Osomona? Non. Ce qui va continuer mon tour capable, il y a aussi 500 ministères chrétiennes pour l'honneur en disant des bien. Mais bango balinga mandat ba glissement quand il pour la nini, il y a comme maman Olive. Frère Patrice, a comme maman Denise, a comme Tshisekedi, a comme Kabila, a comme donc tant aller comme mivali kana badote. Ali kana ndenge moko baninga batimbe di cop. Mais on va chrétien. Moto olia mivene na tika baninga au moment où partage na bango partage à Lyon. Ezai bande yango moni ba association panzana à cause na yango. Ceux qui balobi que demander koki a paiement. Akotika, ce n'est pas grave monsieur Alain. Pourquoi ba kotika te? Il faut que ça libérer yango. Non, atika après ça moto mosusu kakenza tikit après soni roi papa soni na bila bango soni commissaire papa mais papa bila mono mona na Nzambe na omoni kilo na kanwa le kima ya papa Roma Nzambe na papa ye wana soni akoti kakenza pemi mais c'est comme ça bozo kangama eloko ya Nzambe bakangama kana ngote so komoni moto kangama eloko ya Nzambe otolobi on vit so on vit et continue eloko et comme déjà na pelengendo. Oui. De Pelengende côté na kati makasi. Mais prophète Ngefa tout le monde peut déjà na makambo il y a plusieurs pasteurs au bino bo dénoncer au bo télémela misal ba pratique ba ko sala na kati église. Tout le monde a ba ko peut ko revendiquer ko répondre pour na tina ko ba que non bino tout le monde déjà ministère amène déjà ba bandi ko réagir tout le monde inde comme ça solo ba na ndenge ya na compte ya Bethel pour na tina na ko ba que non bino nde boza ba aigri. Bona mitema lokoso mitema mabe lokola na Nzambe apamboli bino te bolingi siko ku pakondima bénédiction baninga te. Siko opambola na bakisi. Mais Bible est claire monsieur Alain. Malachie chapitre 3 verset 18. Vous verrez la différence c'est ça qui sert Dieu qui ne sert pas. Est-ce qu'il est normal nani amona pena Yesu na Pierre parce que fondateur église est Pierre
Yesu atikaki idéologie, Pierre azobanisa lingomba. Na Saint-Esprit nde fonda mokolo église. Yo mona ngubu nguma azobima na nzoto mwasi. Et pas Jésus. Au moins, Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié parce qu'il était Dieu. Il est incomparable. À part qu'on multiplie le pain. Il y a Jésus en tant qu'humain. Spirituellement, mon takoka na Jésus azate. Tant que pasteur ni na tamba yikola mai azate. Tant que pasteur ni montu asali 4 jours na 4 lita ki osé kusai azate. En Afrique du Sud au monde d'ailleurs il y a pas très longtemps en Nigeria tout le monde a pasteur na Nigeria moko otiko ko sécuisa pe montu. Monsieur Alain, moto balongoli misopo. Yesu asekusaki Lazare parce que bambomaki Lazare te Lazare ki na misopo na motema. Boni Alain. Jésus asekusaki balongoli Lazare misopo na motema kei. Parce que en Afrique, so moto kufi ba sala balongola misopo na motema. Akose kuzendeke nini? Na façon nini? Miracle nini? Nyonso wana za esprit ya lokuta ba sala ba faux miracle Matthieu 24 ko dénoncer bango pour ba client ba ya église longo sika odukanda ko ba client et comme hôpital. Il faut dire la vérité. Prophète ne faut pas miracle était. Mais le temps des miracles n'est pas passé. Le miracle étonne ça va au-delà d'entendement humain. Il faut être la conformer à la parole de Dieu. Omoninga na moko asala ka ba miracle grave. Mais n'a pas tout le monde. Parce que quand moi j'ai pris pour toi, ce que qui gloire à Zambie, ce que qui teste pas pour problème. Les lots miracles ni pasteur aussi ma moto. On est ken, on est tumba ken. Ken a ma moto. Nga maman peut décider. Ça ni, on t'a quoi papa, c'est un miracle. Pasteur on met moto wachi geri ma wachi geri. Chuko pardon. Est-ce qu'on a miracle papa? Le vrai miracle monsieur Alain. Moto mabe abongwama. Kuluna eba nzambe. Le plus grand miracle, moi si Ndumba mola soit l'état bakata njoloko. Oh ya l'état. Andimela Yesu. Okay. Le plus grand miracle, le kuluna cravate ba bongwa ba epa na Yesu. Acte 2, 18 et lobby. Le temps de miracle n'a pas passé. Mais tout ça yango lelo, ce n'est pas miracle. Miracle yo vandi boy. Azana Yesu. Nazo zonga yango lisusu. Ephésiens 5, 14, bon fungola mito qui donne réveille-toi. Maman vandi boy. Babeta libele boy poum. Mon séléquette. Mais mon séléquette à poison. Comment mon séléquette a nous autres ya moto mon ta vivre. C'est impossible monsieur Alain. Tonga ya tonga pendo ya tonga soko tobi e vimbi. Mais tonga bazui ezo bimana nzoto ya moto. Okobika ndengeni. Osomona mama vandi boye, avandi boye. Akasana moto bana moto. Amona boye. Mama netinga ti elamba nga ba soda. Nakomi colonel Mercedes nazo konga tous les faux prophètes, ba faux pasteurs. Avandi boy ayoka moto nini wan hi alati sous-vêtement 1 alati kilote 2 o balinga lata sous-vêtement kilote de bandumba surtout ba lama olata bango ya string na soko tambo pesa ka deke tebi bango oyoki papa bandumba pena bandumba oyoki il faut dire la vérité mais Alain na sona mutute ozomona pona soko tambola et puis pour balata ba kola wana balata kale santé pesa tambola na monaka teke zo saka kimtumba izana ifabunga soyez pas nzambe faut dire la vérité monsieur Alain oyoki ngatangi bango bana molimo santu te vrai molimo santu les choses spirituelles mais ce ne voit pas les unis Dieu est esprit le père avec esprit oya molimo mona na kaboité yo mona Yesu abonda motasanti quand même Bible le dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est que Dieu est capable de coopérer au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Bible personne sur Ephésiens 5 verset 11. Condamner tous les œuvres infectées du démon avec l'efficacité. Qu'est-ce qui prouve que ça va être vrai? Mais parce que biso to Bible œuvre nzamenga homme de Dieu. Nazaki mwana muke, papa na ngai fille directeur de l'école primaire, maman na ngai directrice. Par exemple, na moni magicien à côté, azui mabele comme sukani tolia. Olaninga mesisila noka. Azui mabanga ipoke comme bombo tolia. Ah donc yo polia na lobi tolia yango na école primaire. Akamati singache boy ipoke comme nyoka. Na azui papier boy, asa parce fou, abimi pigeon. Je l'ai vu. Et que dit la Bible aujourd'hui? Éclat chapitre 1 verset 18. Et là quoi c'est que ça? Oyo to mona kuna zongi na l'église. Oyo to mona na ko tono monsieur Alain. To za soki wanja ope matin. Mama yakala sa loboko. Longue vie. Okobala lobby. OK nepoto. Bazali susu te. Nyoso bakomba prophète. Pona ko mburiye bana na nzambe bazona mburiema bazoyeba eloko nini bako satele tika na basika wana bato bazon dimela bango. C'est faux. Et que dit la Bible en Matthieu 24? Les sous faux prophètes. Ils feront des grands prodiges de miracles.
faux prophète, un miracle et minene. Si c'est possible, même séduire même les élus de Dieu. Verset 10, voici, je vous annonce davantage. Il y a des gens qui ont catholique, qui et Bible, dans Matthieu 10, verset 16, je vous envoie les brebis au milieu de loups. Soyez prudents contre ces ponts. Bantu baza présenté, bazo mema batona bibongo na mopotu na potopoto. Église lelo ya kolo christianisme na valeur te. Tous les escrocs, hein? Le gars misala bazala kate, bazonga kuna. Ils ne disent pas la vérité. Messieurs, notre samosa mon église lelo. Papa c'est 70 000. Na 70 000 na pesi tous les motos 4 000, moi-même je joue ça avec 2 000. On a un collaborateur. Un collaborateur, mais Rémi a côté témoigner. Mais oui, Rémi a su maman a pas ça qui. OK. Ozoka, pasteur n'y a 70 000 na piakabo. Ah bon, on doit 50 francs, 50 francs mai papa. Attends la poche. Non, moi je ne peux pas le faire. Na kolanda nzela malamu. Na linga bato, na bolingo na bato. Mais na condamner makambo ya mabe. Église ya Nzambe quoi na ba escroc. Na ba aventurier, na miyibi ba loup féroce la viscère. Hein? Et puis Bible c'est vérité dans Matthieu 7, hein? Verset 15, les loups féroces la viscère sont entrés dans l'église de Dieu. Ils sont là. Et 16 le binin. Hein? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Hein? Vous les reconnaîtrez avec leurs fruits. Hein? On a pasteur mon 3 versets bibliques à Kangi Ango. Quand Dieu aimait le monde, on a des poteaux, on a pas mbulama. Mais si comme vieux pour la poteau, les gens souffrent en Europe. Hein? Alors toi l'acsabato, enlèvement église, préparation à ban dans Zambé. Par contre la répétition solo, c'est que Dieu nous demande Messie Alain. Hébreux 12 à 14. Chercher la paix avec tout le monde sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Est-ce que tu as la sanctification dans l'église en Zambé? Hein? Est-ce que la Bible, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1, c'est que Dieu veut la sanctification avec la crainte et sortez au milieu des gens qui sont très mauvais. Est-ce que on est non. Prophète Ngefa, aujourd'hui la Bible, ceux qui te lisent au la pratique la Bible. Apparemment, tout le monde a échangé, Maté a échangé. La plupart des églises autour comme on a l'élo, Maté est belé tout le monde et comme kaka, pasteur comme motivateur. C'est-à-dire depuis Maté qui n'a cher, Moussa n'a pas kaka expérience à vie. Au moins kutu, yokutu boye, moi si bongi sa boye, ça la boye, ça dit comment motiver kaka batu, bakluka mongo. Baluka quelque chose, mais la parole en soi, est-ce que fondement moboko ya etonga ezote ya malisusuté. Est-ce que tu crois que l'évangile est changé? Non, l'évangile n'est pas changé parce que Hébreux 13, 8 et lobby, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Jésus nous a laissé comme l'évangile, cherchez vraiment le royaume de Dieu. Quand tu vois un pasteur qui ne prêche pas le royaume de Dieu, il ne prêche pas l'enlèvement de l'église, il ne prêche jamais la sanctification. La crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, la répétence sincère, c'est un loup féroce ravissé. Oh. C'est un loup féroce ravissé. Romains 16 et 18 et 17. Que dit la parole de Dieu? Messieurs, on l'a dit un motivateur. Les paroles d'escroquerie, les paroles qui ne mènent pas les gens à la répétence, à la vie éternelle. C'est que l'internet, Romains 12, verset 16 à 17, la Bible, cherchez vraiment les Romains de cieux, tout ça viendra après. Que dit la Bible? Les tels hommes, Romains 16, verset 18. Hein? Ouais, lembo. Ok? Pas lembo là, kabato, lembo. Il n'est pas digne d'être un homme de Dieu. Moi, j'ai fait le débat avec les musulmans. À part Coutino, c'est moi, John Ngefa. Dans le journal, le meilleur défenseur de la christianisme en Afrique. Et ça, c'est la commune. Depuis l'Arabie Saoudite, et ça, on a fait ça, on a Ngefa na kati. On a fait ça, on a préparé pour la bitumba. À part Coutino Finlande, c'est moi.
continuer à passer à passer les courantes. C'est moi qui on a bunda bitumba na carte de CTV, na canal Kim na bamisma, ba grand imam, ba oti mec ça diction contre ngai na ba chrétien na carte mboko. Hein? Les ba chrétien to ndima ba pasteur yango ba ko na pelengendu, ba comme na poloso, ba du molima ngoto bobo, ba ko na ikeke télé, pe ba ko na libongo e koti, ba du su molimo ya oto benga kango su nini frondondo, ba lati yango so biso ba na nzambe to suka wapi ale. Tolo ba te, ba ko to singa kingo. Te Kenya zawa na te na nini grand frère comme nini ando keke saka kakinga bunga bla kanya ndele kale bu pona Yesu OK pona Yesu na kokufa alors tuninga motuna na Romains 16 tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur bazo ça il a Yesu te yo kana Bible bi mais pour leur propre ventre ba ça libumu na bango na bana na bango na basi na bango un pauvre maman qui vient à l'église il n'a rien mangé offrande à sacrificateur à pèse offrande de rachat à pèse offrande de ma bonne ya côté maman tikali loso ya pamba kolina nda côté nous sommes pesa ma beso bali wa pesa non il est qui a pesa c'est le qui travaille l'hôtel mange l'hôtel match l'hôtel moi ya biso comme escroquerie yo ko ndimela bango pour aller ah là non non comme na bive na bango yo ko ndimela bango to ko ndimela bango non ndimela bango te c'est des voleurs c'est des voleurs hein osomona Bible les ça nini ne servent pas Christ leur propre ventre par les paroles douces flatteuse. Maman, alléluia. Nous avons l'accent sur que les potes. Bandoki. Yo pena sa bango ka poto. Nous avons la kisingai. Mobali mo ka mbongo zona. Oh. So maman mobali na fiancé tambanda ka sauter na vie na ngai. Alinga mobali la poto yele santale. Yonde kundo. Polo lolo. Pese loko zeloko. Mawa, osomona. Alors bato bazana boyebi wana te. Les paroles flatteuses. Maman na moni lipambo les aliboso na yo. Moi na poto bazo bala ye. Azoti ndiro voiture. Papa, yo otina nga na poto passeport apa manana ngote. Na bandia yo kana ba. Yo kana bébé. De formalité na buto na bandit. Bible le bien les paroles flatteuses. Et s'il est possible, il séduit même les cœurs des simples. Ils sont là. Il n'y a pas l'évangile. Évangile en prospérité. On reprend Bolama. Zambia repère ça. Mais Bible, sur Matthieu 16 et 26. À quoi sert un homme de gagner tout le monde? Et ça m'a dit ceux qui passaient à l'objet que non des aboués depuis Bobana qui année chaque fois il y a la carte en mamba délivrance. C'est ça ma bé? Non, délivrance c'est là que ça m'a mis connaissance parce que ma bé comme une connaissance. Mais repère sa prophétie dans Gongagnon là, tu es plus que Dieu. Là c'est pourquoi au télé mais la peut-être même se passer à l'année prière à Tirbo. Prière maman yo ka prière à Tribo na bisala. Ba pasteur là comment aller oyena ndako na ngai omona nga na kopo moko boye on va mettre la secret or ka mettre la gaine oh maintenant so biso atia gaine wana na ba whisky ya makasi po bato batimbela ite mais soki yozo kosa bato nzambe so mona yo les idées entre tout lié mais tanga meli ya gaine langue soka komi na prédication miso comme kwa moweya oyi moweya kondoko miso kwa moweya kwa mona kuna prière turbo oh bouf alangwe kala bangi na lotoko bato wana so mona de motivation ana eza na molimo santé quit papa papa dasina tata mba kembo na kembo yete oko matanga pasteur wana mawa wana bangi na lotoko elandi est-ce que tuzo ko sabana na nzambe il faut dire la vérité hein il faut dire la vérité monsieur ngai na melaka masanga te na melaka bière te eloko moko te na melaka mai oyebiti na boyango je suis pas malade na boye comme nzambe sambusa obandaka komela ngo kala na baka komela kala na mela na yanke mbandaka te ya yanke kala ekanga na bosani yango yanke bangi na mela elotoko na mela bagege ya ebana na mbandaka bandaka mais tango na yambi Yesu na bina ko sangisa Yesu na biloko yote nako ke no fête non mais la maille de 19h jusqu'à 0 jusqu'à matin nazo banga mutute je peux prendre mais nako sanga na fait hypocrisie pas hypocrisie ngana moto hypocrite soki nako mais bato no so bazomona mais nako ça na kena ndako mwasi ya pasteur na ibana ba complice bo bango tu bandoki oto bengi bango ikpekete oh lui mo ikpekete faut dire la vérité les lelo koloba oh azotele mela biso mais Jacques chapitre 9 le mini favorisme. Dieu te considère comme un agresseur. Banganga yo baza wapi. Bakende wapi. Moi je peux te dire la vérité aujourd'hui. Si les trois grands pasteurs ya mboka oy
tona papa kelani pata toyebi yo ka papa kelani pata toyebi baruti troisième pasteur baruti troisième ngao na zolo ba quatrième bazali yo mo mi bakisi susu na kati wana papa nakoka ngai yo mwana motali ngai Yesu pasteur to bengi nini baka pe monsieur aussi évangéliste baka malgré aza mutu baka aussi to kamati Charles Ilo to kamati pe pasteur moko azali ya mukusi oyo mutamukusi nani il est très cool là c'est qui là petit mutamukusi nani pour masiko to nani Charles Ilo ata boyebisi ya sa ngai te pasteur Soni pas na kati te ba Soni ba beba ba kende yo kana ebisa yo le plus grand pasteur prédicateur na kati ya Afrique awa quelque chose eloko batei ya Nzambe bazwa bango ko bampatie so yango ba commune so nini ko zwa ba kisi ko bebisa bango na ko flatter yo zo ko pasteur moko akoti ya 7e une église moko mais azote ya kaka 7e makembesena makembese makembe abeti makembese no le makembese na make e bato ba fanatisme bazala Hollywood no makembese ça na Nzambe 7 zemi moko do bandimina ye na kati église ya pas de protocole bandimina tous les protocoles protocole tout bazaka permettre ba pasteur basi na bango et ba wera soka boy maman ban abala ba bango pour vivre na bango est-ce que c'est normal mais moi même la pasteur bible wana bango basi na bango penza o masolo ya kati wa benga kuzu bango wana songona siko église to comme na bopoto on to benga ngo libongo mais ça peut interdit quand même que c'est serviteur de dire abala protocole na édition non asa na mariage ya bana maman bana soka ça c'est autre chose mais pourquoi moi protocole moi na nai alors ba basi côté mususu ba mitiola bazebele ba vraiment mi bazebele pour balingaka ba protocole na bango pour nini influence oyo basala kawana ba travailler bango ba esprit moko diabolique de bakoyi biloko ya pamba monsieur allez pourquoi ko lukabasi musude prophète Ngefa que reprochez-vous na ba serviteur de Dieu wana eza pratique o bakoti na kati ya église corps du Christ to eza attitude na bango oyo baza nango vis-à-vis na bonzambe ezali pratique ba moto ba paya ba kene na Nigeria ba ju ba vodou ba kamati ba talisman ba kamati ba koti na ba science ba formation ba ina ngona église nzambe donc basangisi yesu na biloko mususu et Bible zolo bana Matthieu 6 verset 24 tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois ou bien tu suis Jésus ou bien moment ba baby si musa nzambe to ça ko reprocher bango moi nazo bisana naza dignité naza mo sans tout mais je cherche à réparer à Dieu na ko ndima mpia kana na bato kena kota biloko ndengo wana ko baby ça bana ya bato aujourd'hui dans des églises tout le monde déjà il y a certaines églises où comme un système qui c'est-à-dire que pendant que tu as un pasteur consultation prophétique ils en a pris nango consultation prophétique ils en a jour ils en a nango et puis mingi wana eza ba prophète lokola yo za quand même molimo ba prophète ba loake molimo ba prophète certainement oyebi mo makambo wana mingi est-ce que mutu po akutana mosali na nzambe ils en a ba prix moko à payer mais monsieur to pona koleka na délivrance non tokotanga yango na Matthieu 10 verset 7 totanga yango otuni mituni ya malamu parce que eloko bato bazoye bango nyonso wana ezali moyibi tout ça sont des voleurs onga nazoye bana bango miyibi po okutana na moto et puis consultant prophétique na ofuti mbongo yo kote pas prophète munganga te gante ala bana ko sa mama toucher kotia toucher akosima mitsopa kuna bendebi mais est-ce que munganga toloba te kasi asa consultation kuna na fumangani consultation na fumangani akokwata titi maboko nyonso azoluka kuna ni okuta ngolo na mbembe abe Nzambe sungaka mokili oyo tokomi na suka mawa et puis bato na bakala bambongo ebele mambongo makisi na machine na bango ils ont beaucoup d'argent c'est parce que consultation prophétique ils en a pris nango délivrance ils en a pris nango ouais bisere moko benga depuis États-Unis papa pasteur moko na France ayi na Canada na moni internet na babisa ngai ozana max vieillesse avant max on est longwa il faut na beta Hollywood na beta Hollywood 28 fois mais 28 fois na au baby sango te kufiti sere wana kozanga koyeba elle m'appelait pasteur a komi kuna na Canada allez Hollywood 3 4 envoûtement si malongo na sere wana grande sœur na ye si ma grande sœur comme na maman na ye a BBC est-ce que do libota mobimba ya l'équipe a BBC yango à cause na bonzambi tango bazo sutuka trop tard a bloqué bango na internet de partout
est-ce que on azali mosali ya Nzambe ou bien azali mosali un antichrist qui est au milieu des gens? Hein? Motuni otuni ngai la conception prophétique. Bible le Bible. Matthieu 10 verset 7 otanga yango jusqu'à 9. Allez prêcher, dites le royaume de ses proches. Soki pasteur ateka bo continent Nzambe te azo préparer ton enlèvement de l'église te azali faux pasteur. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez eu ça gratuitement, donné ça gratuitement. C'est une conception prophétique. On a 2000 $, 5 000, 10 000. C'est comme on a besoin de payer pour nous. Hein? Besoin de voir ça, pasteur, prophète, Mouibi, à l'okoso, inutilement. Mais ce qu'on dit au Kabola Moussa, dans un même bon. Et ça n'a volonté, ça n'a rien à voir avec tout cela. On comprend parce que la Bible, les hommes 2 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 14, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc ça c'est volontairement. Volontairement, avec une volonté, pas avec l'escroquerie, on a un zoloba. Pasteur n'importe où vendre boy. Azoloba, nous avons un centime, 10 €, 15 €, non, 50 €, quand il y a 100 €, quand il y a. Pourquoi ça va 100 €? Nous avons la parole douce et flatteuse. Est-ce que le pasteur est important à ma bonne? Et puis ma bonne, on a joué en haut. Et après, on a basé en Ndumba. Et ça n'a rien à voir avec ma Nzambe. Biso na biso, to décourager bango. Et sa mission na biso to décourager batuwana ya mabe. Hein, bazonga na nzela. Hein? Mais si on a une prière dimanche, na tokion sur laquelle je rentre sans fond. Mbongo etikali ba musicien ba sui na bino na papa to liaki te to sala ki boite pam. Masou Bama alors on les malamba bana loso na mafuta balia balé mais lobi Dieu me béni mami bombolo béton papa ya yobo allez auto bengi les susu Eric Lele auto bengi ye na tie mokobete me nkonga dala oyebi mbisi moka mbanda ka boye azanga be ka soko beta zokate ko nkonga beta mbeli ozabiloko na Eric Lele allez ango na pesi apamboli ake même yo ndenge na ya tango zobima wa pe na kotika pamba te mosali na Nzambe na sengi mbongo zwa mo eloko na bo yete beni ole na kosa yo ronda rakishida papa fout-moi le camp monsieur ozoka non volonté c'est l'escroquerie on to boy yango milimo ngoto bobo milimo apoloso d'église ya Nzambe yango moni ba pasteur bana valeur susute ba pasteur liboso bazaki batu ya valeur lokola basango baki bata valeur lokola miyibi na lokuta na bango na bikobo na bango etonda bango bakomi lokola mayebo ya kopona. Le certains pasteurs disent que le parler en langue est très important parce qu'ils ont permettre du diable à maîtriser mambozo lobate na mona ba église bakomi koye kolisa ngo shika baba bandela ipa bandeli shika baba rondo yepe abandeli yango. Est-ce que dans une église mutaoki koye kola kokunani c'est impossible Saint-Esprit mutapesa kango yoka biloko na catholique yoka ngote na protestant yoka ngote yoka muibi na biso yoka ngai ngana za ngombe kombo na ngai ngefa asa moto John Motodua congolais makila wala ninga yoki komona ezate John Rukarida Robert pardon yoka parle en langue. Dans la Bible, les 5 Corinthiens, parler en langue, ce n'est pas mauvais. Mais si quelqu'un parle en langue, il y a un interprète. Directement. Okay. Directement, il y a un interprète. Parce que Dieu est esprit. C'est lui qui est le chef de tous les esprits. Quand quelque part, monogramme, rondo rakashiraka baba, rikashika, kaka monokona moko. Motopazo bangai nzambe directement. Pas sa confusion. Mais ceux qui montent sur la langue, il n'y a pas d'interprète. Hein? Ils allaient faux. Yoka monoko wana ngai nazo pesa sukuna na banza na monoko samboka na lingala tata Nzambe nazo tala moto azobela bikisa ye yoko sunga ete sala mira katna yoka na kingombe tata Nzako moto yo adina yoko moyeletsa mo pa male ayele bato ba jebe wende so moto c'est différent. Mais pas la langue yango passer rondo rakashiraka rondo rakashiraka papa ata mon hébreu yango c'est l'escroquerie mais nous ne refusons pas que Nzamba comme parlons en langue mais landa bango yonso
ba pasteur na soka eloko bon rondora kashi ngala lobaka pe yango na lobaka te pa na biko ko sanzana soka ninge na église nga soki ser kuna na tel net bo okitele na tale na bi na yo kayango soki na oki il n'a pas d'interprète na bi c'est foutu bakosa kanzambe te bakosa ka bato okokosa bato okosa conscience ya bato te parlons langue n'est pas mauvaise mais il faut c'est qu'on doit suivre la parole de Dieu. Il faut il y a un interprète quand tu parles directement. Puisque c'est un message. C'est un message. Ce qui est plus grave encore. Comme ça va parler en langue. Comme parler en langue. Rondoraka shirababa irakaraka rokorika karokoroka zambe. Église de répète que na portu ezo kende wapi. Ezo kende wapi. Yango il faut Jacques chapitre 6 verset 1. Jacques azoloba na sengi na bino. Il n'y a pas beaucoup de prédicateurs parce que nous serons sévèrement jugés devant Dieu. Nous ne trompons pas Dieu. Hein? Papa na mutu na sili gaga. Na pas jaka na bana. So epe na zangi pie la rebo epe na komi kanda. Mais je sais réparer avec Dieu. Na ko escroquer mutu te pour na zangi. Mon père si bambilo ezali nzambe. Agé chapitre 2 verset 8, l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais ko sabato te. Yo sert mon boye na église. So ka moni quoi sert nangoyo. Aka mwasi apoto comme nani. Tatiana. Amonika Tatiana osangba yeboy. Atayno Tatiana. Alatini no wan. L'écriture Versace. Kroko na makolo. Les arts. Atayni atay lino ya koywana avec abandi escroquerie. On a passé. Bête en finaliste au monde. Abandi. Autrement mis sur les mouilles bezo tala keba na mutu wan. Roko rakaché. Il faut dire la vérité. Hein? Jésus c'est la vérité. Jésus c'est la vérité mon cher. Hein? Jean 8, 44, le père de mensonge c'est le diable. Diable a côté libiso tokosuka wapi? Tokosuka wapi? Yozo ni manga moto te liyo manzambi. A côté na kate babar. Baba ya kwa kota mi bar te me ba ngoni. Boîte de nuit. Amoni bato bazate ba petit na ba encadré. Hein? Akobina na église abina kate, dans église abina. Kaka. Dans na église, à mon centre alors. On a charisme. Mais à quoi t'as mêlé déjà le Togona Gégé? T'as mis nos amis petit. Yo peux pas ça. T'as passé. Mais mon autre il a fait le Togona. Oh, t'as mis nos amis ta kawani. Si quoi bien mon goloba, tu ka ko se ka petit na ngai. Oh, tu es tumba, tu ka cha tumba banda. Et quand je vois cela, mon jeune frère, je commence à pleurer. Où va l'église? Où va l'église? Où va l'église de Dieu? Où sont les bons prédicateurs de la royaume du ciel? Ils ne sont pas là. Hein? C'est la tromperie, si tromperie. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Merci beaucoup. Alors, où va l'église, corps du Christ, mesdames et messieurs? Vous qui nous suivez, je pense que nous allons ouvrir notre brèche. Infiniment merci à tous nos fidèles. Continuez à vous abonner massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Partagez tout ce que nous avons comme vidéo de temps à autre. Seule façon à contribuer dans ça, là. Alain, ce qui est plus grave, Alain, tant que ça, l'émission est journaliste le plus intelligent. On a commentaire. Alain est le journaliste le plus intelligent. Ce qui est plus grave. Na moni na Grèce. Et personne qui condamne. Aucun pasteur qui condamne. Je dis bien. Aucun pasteur qui condamne. Est-ce qu'ils sont au courant? Hein? Ils sont au courant. Mais Internet, c'est la télévision du monde. Ok. Hein? Basel ba keneke poto mbongo ya poto motalangu sauti. Bamboa ba comment coucher na basi. Ah oui, la vidéo qui sortit. Ce qui est plus grave, ce qui est plus grave. Moi si wana, moi si on savait tirer. Abandi ko sissé, njoto ya mboa, azo sissé. Et ce sont les Congolais. Les Congolaises. Ce sont les Congolaises, ce sont bien les Congolaises. Aotina malade nekuna, apeso yango nga pesa moto bisité. Hein? Oh tout yo kombo solo tout. Non. Mais c'est tout ce qu'on doit. Ziophile frère. Nzambe o maki bokina Sodome na Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Ce n'est pas la relation sexuelle entre les hommes et les animaux. Mais les autres commis la relation sexuelle avec les animaux. Et aucun pasteur qui condamne. Aucun pasteur qui condamne. Aucun pasteur qui condamne. Hein?
mais Ron Nabiso, Ephésiens 5:11. Condamnez tous les œuvres infectées du démon avec l'efficacité. C'est que dit c'est le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Et personne. Bango mo bana science occulte basala kama kambu wana moyeba condamner yango. De bango pasteur wana basala ka yango, lokola nga sala ka yango te, je condamne avec efficacité. Na sala ka yango te, je condamne avec efficacité. Nana magicien, je condamne les magiciens. Nana kindokite, je condamne. Oya yebinga na zana, ngala bimsanga police atokutana ka. Ai bisanga ngai tokutana na loge tel. Oya na magie tel, au sala ka tel, au sala condamner yango. Aucun pasteur qui condamne tes actes. J'ai vu le pasteur, s'il te plaît, monsieur. Babenga bango azana mwasi azapena mobali le bisexuel azana mwasi ndako azoza moninga mobali bakoti pe hotel ah oui eso sala Hollywood mais ça yewa aujourd'hui Dieu va faire des miracles. Je vois comme ça le temps de grâce, nous sommes maintenant au temps de la grâce. Le temps de grâce est trompeuse, attention, c'est très trompeuse, monsieur. Il faut faire très attention. Alors, faut faire beaucoup d'attention. Prophète Ngefa, on va ouvrir quand même notre brèche. Tout font la brèche parce que non, dans les biens on mais tout ça là moi pour bateau c'est ça va décognon surtout parce que certainement bateau qui moins belé va bien sur la vie mais non parce que nous devons nous intéresser à la politique. La politique yango ezali base yamboka, c'est-à-dire lorsque la politique ça ne marche pas certainement et ça a un impact dans le domaine partout. Alors Lelo plusieurs voyages, il y a chef de l'État, et comme moi, question moi mingi, moi bilinga mingi koti. Est-ce que le loso qui présente la République a aucun pour natina na ko sympathiser, pour natina na ko luka bomo ko boyokani na ba nation mususu enfin que lobby ba sunga biso to mboko elongo na kati na crise na état chaotique au mboko yali. Est-ce que là mabe? Merci Alain Dele. Journaliste, azay lokola un procureur. Quel est le rôle d'un procureur? C'est lui qui cherche ses infractions. Ce qui n'a rien à bêtir, moi, c'est un lui sur ma gueule à balayer. C'est pour qu'il soit un dossier juridique. Attends, moi, c'est l'obité, non. Attends, moi, c'est violation. Ok, violation, je t'arrête. Au nom de la loi. Procureur Zabo. Journaliste, va aller procureur chercher des images. Au moment Kabila le père, à côté, à côté, Mobutu n'a infronté. Batambutu va pied nyonso. Attends, qui va voyager. Les seuls présidents qui sans dette, peut à foutre $100. Et ça qui musée Laurent Désiré Kabila, vrai Congolais d'origine. Attends, qui pas. Tu as été frappé même par l'embargo. Frappé même par l'embargo à Fongoli, le service national, il y a des soldats, baso fout taper, baso lien magi va frapper l'embargo. Je veux que Kabila oyo, batutaki oyo. To pa congolais to tout ni Ougandais to na ebité ba ni na bango na ebina une formation à la tête bon tout ça on ne sait pas atambola ki mingi ba to mangue parce que boya y tout cela je crois il a effectué 62 63 voyages. Mais pendant combien? Pendant 18 ans de pouvoir, 65 voyages. 18 ans de pouvoir, 65 voyages. OK. Tu sais que tu as Congo ça ton nini to avion moi matakate motopé à poto na yebité dans pas même une année a sali 25 voyages. Non, à combien 32 déjà. Bon, 32 voyages, voyage c'est 2 750 000 $. Fois 32 000 voyage, ça fait que voyage mon président, oui, les hôtels, les avions, délégation naïe, babani naïe, nous société naïe, voyage mon 2 750 000. Oyo, na 2 millions aussi à mon hôpital, mon ya simanda na Selemba ya Pamba, tous on a traitement. Na 2 millions ata balaba la sayo, comme ça ngota na bambole ya Pamba bande konangai. 2 500 000 wana ata kuro to mona ka kurate, ata moi ati ba transfert, asombi ata 20 ya Pamba boti ya kuna. 2 500 000 wana mbanda ka balaba les ate, ati biso ta soko kontu la bengai 6600 volts za wapi. A oti la biso katina ngote. Donc ezaka di oya koti pouvoir. Et ça va béquiller à Batouan, on a bénéficier. Où met la population? Ça ne sert pas. Voyage, il y a 36 voyages. Et là, comme Moko, Yamalonga, à Memeli Mboke, Zate Mboke, quand on a la crise, parce que Kabila a télémi, Bataille, c'est Batelemi, Alliance Moko, ma bête diabolique, et Vandi Wana Mboke, quand il a dit bon, on a mon poteau. Est-ce que c'est Kabila qui dirige le pays? Je pense que une négociation qui est dans libre. Aza libre, il y a un Mboka. Aza garanti. Tu sais qu'elle n'est pas libre.
Ce qui est libre à contrôler le Parlement. Le président est libre à contrôler le Parlement contre le Sénat. La présidence, il est fort. Et bon, liberté, ils permettra qu'il n'y ait pas. Non, non, non. Il règne, mais il ne dirige pas. Parce que l'institution est au Kabouane. Oui, l'autorité budgétaire est au Parlement. Tant que le Parlement est à contrôler en côté. Et là, on a un budget, ça ne peut pas voter en côté. Le Kabila dit que c'est l'institution. Parce que le président du Parlement est Mabunda, on a FCC. La majorité, 385 députés, la majorité. Sénat, 600, à 99 sénateurs, moi, on va de pèse. Soit le gouverneur provincial, il y a Kabila, FCC. Donc, le président provincial, il y a loi il y a un effigie à chef de l'État, Batumbi, il n'y a pas de moyen. Batumbi, président en fonction, Bazotumba, ça montre quoi? Bazo considère pouvoir. Pourquoi? Tu n'as pas le président. Bon, alliance oyo. Amon c'est 3-3 lobby. Batomi balé barotam bata sa qualité. Bon panzana. Dès Corinthiens chapitre 7 verset 14 à 15. Il n'y a pas la relation de terrain de la lumière. Bato wana ba bato son. Hein? Bato babomi bato ba na force commune partout. Na Maluku, Ezali, na Matadi, Ezali, na Équateur, nous parlons pas. Ils ont les sons dans leurs mains. Ceux qui ont la propre, il est bloqué. Et puis, encore Malien, c'est impossible. C'est eux, qui bâtissent le pouvoir. C'est eux qui bâtissent le pouvoir. Ils sont abonnés au coup d'État. Ils sont abonnés à 4 ans. Politique, c'est le mensonge. On attend côté. Moi, je suis venu. Alors, c'est nous qui l'ont mis. Ceux qui vont me mettre parce que c'est un coup constitutionnel. Et bien, on va raconter ma voix. Et bien, on va raconter ma voix. Pourquoi? Pourquoi on va dire il y a un moment où pouvoir n'est pas faible. Ils sont faibles. Mais à ta faible, moi, na Congo, à la Mboka. Donc, il y a un abonnement, biso to supporter et to benga na barondewa. Alors, ça, quand on Galate 6 de lobby, c'est que l'homme aura semé. Le président de la République arrive à atterrir en France. C'est vrai, Nenge Zalakaka. Baoki Koyamba Mbala Moko sur le champ d'aéroport, on arrivait comme après ils appellent ma BPT. Mais je crois que le problème est ali ba congolais ou la diaspora ou ba ko sala sous clic mususu base mususu libana pona tina na ko boycotter arriver et aussi manifestation il y a ces jours il y a continent ni il y a France Gagamé en zone France président français ko yamba aéroport Sassou Nguesso en zone France président premier ministre français à koyana gouvernement na il faut dire les choses qui sont réelles diaspora basani diaspora basala koni ba ko nango. Mais tant que Félix a commis nani officier moko ya l'état monnaie na komba ipona koyamba. C'est l'ambassadeur du Congo. Hein? L'ambassadeur du Congo démocratique. Ndi akei kuna. Est-ce que zalaka? Hein? Bango bapaya. Ba bengsi na francophonie. Ezali délégation française ko telemela parce qu'il est chef de l'état. Elle a connaît zo de Kanamboka na Congo. Tu dois comprendre un côté. Mais un président gabonais comme en France. Hein? Délégation moko ya français ko ya wana te. Ça montre quoi? Hein? Ça montre quoi? Hein? Alors, droit de manifestation. Ah, t'as un problème, mais il fallait présenter l'aéroport. Quand il y a un président problème, il a signé un sabotage. Mais il est chef de l'État. Chef de l'État, mon conduit en boka. Mais ah, au-dessus de la question, Aza mon amboka. Kasi mon amboka, on peut aller soutenir. Il était en place à créer une manifestation. Pour contredire arriver. Merci beaucoup. Motuna Ezali Boye, M. Alain Dele, journaliste à Mayele. Peuple Ezali a déclaré en tant que colonel armée céleste la mort de Jésus. John Ngefa la mort de Jésus, colonel céleste. Il y a bango ate. Na lona na ukanga bango fort. Na ukanga bango fort. Na ukanga bango fort. Qu'est-ce qu'il y a, M. Alain Dele? Et là, Ezali wana Boye. Aboma alliance oyo baboke tuna bodon la batonyon sona ba ko simane pona ko soutenir ye et faire réseau boma alliance wana te chadere contre koloba batakabila bazo koloba na bango akotina o babenga bulu yeke parce que bulu yeke na France kuna ko sakana te auto bengi yango. Alors ce que moi je te dis toi que na négociation hein ils ont déjà signé une humiliation envers notre chef.
Et puis, il y a un drapeau à Mobutu, il y a un père. Tricot, il y a un père. Drapeau, un père. Donc, il y a un mais ça a continuité parce que tout le monde a dit qu'il y a un drapeau. Déjà, acte bateau, c'est là, il y a un penza. Tout le monde a une continuité, il y a une démarche déjà. Continuité, il y a une président Aboma Alliance, Oyo, Mbokezo décollé. Passe, n'a passe. Mignon, Koli, mignon, Koli. Mais quel pouvoir? Mais pensez-vous que la solution est que vous tenez la manifestation au moment où je pense que le président de la République a très très ouvert, il a accepté. A singa kina bangoni, baya, basolanaï. Azaki na Belgique, azaki na Belgique. Pour nani wa kendo kutana ite. Kabila akutana na ba diaspora mbala solution est besoin. Même si c'est que akutana na ba diaspora solution est là. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Hein? Vérité de linga Aboma Alliance. Prophète Ngefa. Il n'y a pas de baguette magique pour changer beaucoup. Je pense que Mbalamou Maramoutou c'est un procédure et qui n'est malé malembe. Baguette magique exacte. Kabila le père dans 3 mois salaire est. Mais non, c'est 7 mois mais ça là et comment on a noté? Mais ça là on ça ni. Bokasa ils ça là déjà. Aux hommes on a déjà 100 jours. Kimbuta salaka Kimbuta. Toi mon tasse Bokasa ndolo bien mais ça salem. Mais Kabila construit combien? 100 jours mokonza mboko totalité. Et le changer là ça et là, 100 jours, parce que a une bonne volonté à Kosala. Batango Tobobo, Bavandi Pemena Poloso, et Gosimbade. Il a la bonne volonté de le faire. Il a la bonne volonté de le faire. Le président a réagi pour 15 millions. Il a réagi. A réagi à Saïni. A réagi ça quand même. À Saïni. Bulngaka a notanga ba kombo kelo. Kena ma potu na libongo. 15 millions bio. Yo mo gagne ta fane bo sakaranga. Tona saka ne ko so bo zaina lia 900 millions. Bandeko ndambe na lola ndambe naimba mwanze mumukale limbisanga pardon yoko mungongo pe bien te boye yemba kaka kana sengi yo ndeko nanga nzambe yosungaka Afrika Congo pesa bato moindongu yanayo etetelongwa kana boumbu ya Kabila na Tshisekedi na Marke Kabundi na Kamere na Peoyo nani Sadari na Boumbu Mobikisi Kristo Yesu Mobikisi Kristo Yesu awana Kongo Okangola olongola biso na Boumbu ya Rwanda, Burundi, Uganda, na Batuti, na Bainteramwe. Nzambe na lolo tiki biso boy. Na moi kami to kuta studio. Papa okima biloko ezo ya. C'est inspiration. Voilà nzembo na yo to. Nzembo na ngai nzambe na kitsa ngwa biloko. Ba inspiration ya mutu na ngai. Atatuka. Ngade kero boketu na kwemba. Okaze. Mais yo yebiga ya sala pe succès na. Ya succès wa noko ko soma yanga na mo tala ekila lo konde pa pekato ko soma yanga na noko te wa noko na ngai. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Je crois que nous allons chuter parce que nous courons derrière les temps. Nous sommes très très talonnés d'ailleurs parce que ceux qui ont autant la kuna Tatiana côté kuna moi na maman côté ana Gilles Mutoto bande ko za na moni ba journée sonde baza lelo mo ebele awa to tiki la pe bango temps basa pe msala na yo. Alors prophète Ngefa to komi pratiquement na souka. Je voudrais quand même qu'il y ait un message particulier na ba congolais nyon surtout au Bagotalo partout à travers le monde. Je crois qu'il y a quand même Mosangisi, on a toujours que peuple congolais baza na bomoko baza lesika moko. Message ni lancé na ba peuple congolais nyon surtout bazi occasion à kota la yo. Deuxième message, il gozala pour adresser na église corps du Christ parce que bango ne ba ko vivre makambo o ba victime ya makambo tout oyo ba faux pasteur, c'est-à-dire il y a virus et mabeko c'est na kati église corps du Christ. Papa, il y a les bosso paix. Message nanga souga na Hébreux 12:14. Cherchez la paix avec tous. Avec la sanctification, ça laquelle personne peut voir Dieu. Obi spiritualité et dominaka physique. Obi mboko bateka ngo bandakala. Mobutu te depuis Kasavu na Lumbu. Mobutu a compte ngo na prima kuria. Kabila le père aye ala kamati bakisi ya bango ya ba Rwanda bu Burundi ina ngo o ya iko sangsa république mumba. Tshisekedi bandaki na Nzambe a osuka wapi to ebite. Soki to lingi Congo te. To bundeli Congo te. Personne n'a compris la carte de la biso. Tout dans la bolingo en boca. Paix
pe na amour. Papa na nga zali Suisse, maman na nga za Suisse. Baye awa, papa to kende famille moso za kuna bi. Papa nga lingi mboka na nga je ne peux pas aller. Na okende na koya. Ponga na motalo fundu. So mundela bi na nga shunga ba so ndela shu. Asa nga wa bi be we. Explique you nga bi explique be you. Parce que mboka na nga na nyonso. Hein? Mon pays riche et béni. Le pays le plus riche du monde c'est Congo démocratique. Donc on a produit mon sou na monde mo bazate. Na par exemple, au Kapia za na Congo. Au Kapia na mboka msusu te. Ozomona toi na produit mon sou ah ouais na mboka na ngai te. Oh bah aussi ça déjà. Oui bah oui. C'est pas aussi les espèces rares. Espèces rares mais ceci la main nzambe ko sala ngolo. To lingi to za moko to soutenir mboka oyo. Batu ya ngoto bobo na poloso na milimi solo ba longwa. Hein? Toto mona mboka oyo. Mboka ekende liboso. Oui, mais poto salaire à suga na bato na 2000 euros. Mais à bato na 60 000 dollars euros. Ah ouais. Au beti copie le lolo il peut 100 000 hein. 200 000 500 000 parce que ba ero ba produit premier quoi biso ngonte ba dans bazana. Hein mboka lokola ba mercure rouge. Mercure blanc bazana ngo. Hein matière moko bimi na kana kivu kuna. Ba coton banine ezate. Hein ezali ah hein. Miom to miom bimi suna nzoto bato. L'obium Congo ça ne va pas mourir kita yoka pro et dans le monde était et ça cacao les gens sont la victime à cause de nos richesses pas comme les bazo sosolango te à cause de nos richesses ce qui to sangani et sika moko lokola somme 133 verset 1 à 4 to koresi mboka alors to sengi paix yango na senga ki invitation ba chef de l'état ayo kasoni ta benganga na bi caméra kondima te caméra kondima tamba na moko te mais moi je suis frère congolais na okota te na nzela bo na sunga ye na ndenge to sunga ki Laurent Désiré Kabila le père mais azaki teti ayoka kite pona bande ko église ya nzambe na mona te pasteur moi si ya moto pasteur aussi mbebo lokola je n'ai jamais vu na mafungoni na fumangani moi pasteur aussi moi si ya moto to je ne sais pas moi tozo kende wapi tozo zonga wapi on ne sait pas moi si ya moto ça y passe sur la prière alors si ma belle on se met na bureau il y a zo gulutango guluto moi si pas être faible hein mais tout ça c'est quoi ezali ko banga nzambe te on a échoué dans notre mission tozonga na nzela 1 Corinthiens 7 verset 1 lobby c'est que Dieu nous demande la sanctification avec la crainte tobanga nzambe ce que tosali yango te Jacques chapitre 6 verset 1 et nzambe ayebisi biso lobby boye bozala ba prédicateur be ba sana nzambe te parce que vous serez sévèrement jugés devant Dieu. Et Ecclésias chapitre 12 verset 15 à 16 lobby Dieu amènera toutes les œuvres au jugement. Et Galates 6 7 à 8 dit ce que l'homme aura semé il moissonnera. Que moi Dieu vous bénisse. Ce que nous avons spirituellement dans numéro ça spirituellement ou état de toi aboto le rotoni ou biola la bien te ou mona makambo parce que bien te ndenge boss yo ya biso yo Eric Lele boye malamu na mboka Kinshasa na banjelo nzambe ba accompagner yo avion ko mata pilote ali moi ye moko penda pilote so Gabriel Memo na mboka Congo mboka bakoko na yo okimate na elo ba Congolo balingi Congo baza ebele lokola ba Eric Lele soka ye na okende kuna okotala ye wana otobengi ye Nkonga Nkonga to simbe ba osele mukela kote ne bali mais ntula benga inde sokoko sokoko ntula nzambe apambola bino tika na pesa mbote petio kanga mabe pona nini oh yo molimo ka batakabila oh tika na pesa mbote na pesa mbote bana nzambe Romains 16 lipepe pekisami oh ozomona okobenga ngai nzambe akosunga numéro nanga soko zwa ngai 00243 89 610 49 41 wana WhatsApp c'est affiché déjà c'est affiché donc privé nanga 00 99 99 49 137 et puis okozwa ngai kosunga bino physiquement et spirituellement et puis na pesi mbote lisusu na mama na ngai batondoko edoxy itojo na 4 na Genève wale ki basi nyonso na mokina kitoko na pesi pe papa na ngai Ngefa Barthélemy motodu Ngefa wa l'équipe mibali nyonso na kitoko na kolata lekina nyerkosa lekina pauvre papa wemba bien Ngefa alors
nakopesa esu mbote Ancien lisusu Bougare. awana ancien bogare ta ancien bogare nde ngai esu napesa esu mbote na ngai na eriki lele yo nde olekisi eriki balingaka kongo boye te mbala soko oyei nakotia premier ministre oyo okama mboka epuis napesi mbote na ngai lisusu epai ya Niki maire de la nation service décorateur et traiteur na nate oyo congolais wana bo soutenir de comme Congo pour mboka na liboso et puis na pesi sumbote na ngai na Gilbert Mwako papa social aux agoya le 20 awa je crois le gars journaliste malamu oyo bokosana ba émission il est là aza patron en Suisse yo agoya l'ende la zawana na ko tabina dia contact na ye pona bo sala bilili na Tatiana Osango oto bengi ngolo oyo kama mwasi na mama ndefu amike saka mama mwete soko boyi osala mokili na yo alors mbote ya suka na pesi na mama Brigitte mwete mama bana kula pambola ye et puis na pesi premier partenaire na ngai oto bengi mami bombono bolumbu yende mwelo premier partenaire na pambola yo et puis mbote ya suka on nga na suki ici na 6600 volts oto bengi ye Nina Ntula Bengai Egai Sola Grand Chocolilo Sokoko Laura Sokoko Mwane Kanga Ngenge Kola Pambola Bino et puis na pesi lisusu na Osama oga Dike refoulé a petit moi aux États-Unis petit zwana moi ba luki tala na yowana tala na no kanga mabete na mwana Congo américain moko réfugié mais ndenga zolia fufuna mbwa wasomo comme luba. Merci beaucoup. Toute chose qui commence bien, mesdames, messieurs, doit nécessairement finir bien puisque nous croyons l'existence de Dieu. Infiniment merci. Merci au vieux sage joli Momba depuis Paris. Merci à Eugène Banangisa de Paris, JL Lukombo de Genève, Claudine Bossaou de Genève, Mami Mwanda, moi c'est Kitoko, donc Kitoko Tai, Mbote depuis Genève. Infiniment merci à Tabou Fatou, Kitoko Tai, Pembongo Ezalaka. Merci na véritablement femme d'affaires. Moi si on a pas faire dans bon l'équipe en surtout. Donc Ezali Chouchou Natati là, merci na yo. Malolo Loris la congolaise, Coca-Cola la femme la plus dédicacée. Donc Mutabo Yangope Azana EPT. Merci infiniment au sponsor officiel Janice Tantunga pour Toubanga Mituri depuis Suisse-Hollande. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Lidor Lié qui était à la prise de vue. Merci à Jordan Panzo qui était à la réalisation. Gédéon également qui nous a assisté. Infiniment merci Nabino Nyon surtout. Vous s'abonnez massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.